Salut à tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne. Merci beaucoup pour na bolingo pe attention na bino. En tout cas depuis lobby to monaki vidéo, ya Karine Mokonzi ndenge boza komona, zako lakisa qu'elle est réellement enceinte. Cette fois-ci à la kisi Mokongo pour Mokongo mte posa qui problème l'autre fois, ainsi de suite à la kiba photo échographie. Apparemment, elle vient répondre na ba critique ya baby shower. Donc, je sais pas. Biso na mois de janvier, topé ça qui est conseil. Azala mosika na makambo nyonso. Si, en tout cas, ndenge to nzambe apambolaka, nzambe akabaka. Lola Express existe. Soko luki nzambe na solo, aza capable ya kopesa umwana. Soki réellement oza na grossesse maman, t'as rien à prouver aux gens. Eza zemi na yo, eza esengo na yo. T'as rien à prouver, t'as des comptes à rendre à personne. Vis ton bonheur, vis ta vie seule. Kolanda batute, koyaka ko reponda kaboy, kolakisa ka échographie, kolakisa mukongo po batuba mona tatouage ezali, po batuba mona mutolo ezali. En tout cas, ezalango solution te parce que batuba ko continue kaka koloba. Ndenge posali boy, batuba lobi lisusu. Pour certains, bazon di mape kaka te, bazo loba ezaka kape vrai te. En tout cas, ma chère, je ne pense pas que c'était important parce que Nzambe na Lola a pesaka ya solo. Lola Express existe. Dieu béni. Nzambe a pesaka mabota. Azape capable ya kopesa yo soki ozana ete. Azape capable ya kopesa yo soki ozana zemi ya solo. Donc t'as rien ya koya kozonga tout le temps dans les réseaux sociaux pour venir te justifier. Aussi justifier pourquoi et pourquoi d'ailleurs? C'est ça la grande question qu'on peut se poser. Pourquoi tu dois te justifier? Vis ta vie, vis ton bonheur. Na kwen na yo, salamonde na yo. Créer ango, vivre na yo, na ba chinois na yo, ba ndima yo, na mabe, na malamu, bazalaka na yo. Tant mieux, continue ta route, fonce. Ezate oyaka tout le temps. Pondengo sali no boy, obomi na o rumeur, moko to contraire. O fongo li lisusu ba porte, yo moko fongo li lisusu ba brèche, batu ba banda li lisusu koloba, batu ba banda suko raconter du n'importe quoi, batuba ya susu na ba preuve que eza li susu AliExpress au lati et que tatouage na mukongo eza juste une décoration ba sali na ba feutre et que mutolo wana eza dessiné. Donc yo moko esusu ko pelisa moto oyo kute bandaki nango ko kende nako kufa. En tout cas, eza vie ya mwana bébé o akobotama azoka kobotama ya solo aza bébé oyo asengeli à vivre vie nae paisiblement mais na baboete na ndengo zo memela makambu yango te. Je sais pas tout autour de toi en tout cas ndeto conseiller ka l'autre fois luka ozala na batu oyo bako pesaka yo conseil batu oyo bako ramena ka yo sur le bon chemin à chaque fois que tu veux faire quelque chose. En tout cas, si ta grossesse est vraie, si réellement tu es enceinte et que ngai nazaki en contact na yo toto yebana ki en tout cas j'allais pas te conseiller de faire cette vidéo, faire cette publication. Yangote muteko bakisa tope kolongo la bolingo. Ya ba chinois na yo, ya ba fidèle de fidèle na yo envers yo. Au contraire, kuba apparition na yo et me maraka ka ba polémique. Jusque là en tout cas batumsusu so ba otala yo ba omona eza vérité. En tout cas, ma chère, ressaisis-toi, continue nzela na yo. Continue, t'as pas à venir montrer ma photo échographie. Po baroya lisu baroloba nao, non, il fallait l'accepter place batie combo. Po to ebi be échographie bisono sotobota, to ebi be échographie ebimaka na combo ya maman na date na heure. Donc baroloba la kisa tomona, kene na hôpital tomona, salabo ezongisa. Donc c'est un peu ça la grande question. Alors Karine, continue ta route, continue ta vie, na kimia nyoso, koyaka na yo ko prouver mutute, vis ton bonheur na kwen na yo. J'espère c'est ce qu'on avait à dire. Merci.